lar wana wapi aokende nango wapi mai kalamba yo okende nango wapi obane koyemba ko bango tu bakoma ba pasteur oyo lobi mobuta olalika na tongo mai kalamba pe pasteur pasteur ekobo ndenge wana pasteur ba vaseline bango tu musala ko bimaka na babasi ya bato bango tu baza ba mourir à sexe parce que hier no yeko la vaseline wa aiba ba vaseline c'est facilité tout droit na kana ikaka olongwe akomprendre ngo ke abigelo eloko yo parce que elle a mabulu te parce que bige mutu normal pour yeba makambo wana bige c'est que aux expérimenter mais kalamba ya comprendre que vaseline ali tout droit et puis facile à comprendre mais kalamba na mota baby si bana na kisasani ebiso ngo so bolingi bozala bien bino tu botambolaka na ba vaseline ye pe mota tekisi vaseline okama ikalamba koyeba ngo asalongo publicité au centre ya makasi facile ya tout droit toleka toleka ngakana ikaka oganda te bato babomi kongo na bango wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Depuis Bible ya kaka fungola na Matthieu, fungola na Éphésiens, fungola Daniel akendaka na Babylone. Siko su Daniel akendaka na Babylone ya bisoni. Oyebi Babylone. Na Babylone. Wapi? Na kuna na nini? Babylone eza Irak. Irak. Daniel akendaka Irak. Babylone wa ya mbope fala gangata. Jésus kaka Didier Jésus lobi makamba wayambo etalika wayambo yemopo nazala deja na wayambo wayamba ko peme na palais yango na gangi Didier Lopez sona tanga Lopez et sonnette Didier j'ai fait quoi Didier était Didier abimi baba tola babando kima donc ça dit nzamba tia Didier wana pour faut bien la mais pour la qui peme la ndako voilà boyo bien est-ce que je suis à Israël so pe ba ki ba bomanga ba zo barena nga ba no tekango est-ce que be butu na azana Israël so la belela ki Jésus Jésus non belela Didi mutoza ne pembe ne wa l'homme prudent voit le mal de loin. Dans la côté Jésus ali yo bité wayabo belela Didi belela Moïse bakobima ngona babima na ba voisin babimi eta batola bakim so boya ki botika nga mutakala we botiki nga elobela nga rien bon rien écoute tout monde c'est que j'ai fait quoi maintenant le bien bango ba ki boya balinga basa ngo boudin ou be saucisson be basa ngo saucisson de Paris be elobeli nga rien yako na otola batu sunga bi tala nga na vandaka bango bazolia ba milliards de dollars na ba audio na bango to nana ba audio na bango tout ndenge ba osala plan ya kutinda batu fito déshabiller bona pouvoir Goma bobo to lakate Bukavu bobo to lakate Komo boko kite Kinshasa a pas insécurité mais bozo futa batu bambongo 5 000 10 000 baya ko déshabiller ngai pour changer nganini. L'homme prudent voit le mal de loin. Ouais on tenir bien. Mokolo nino kokende Dubai Mokolo nino kokende Arabie Saoudite okoma nayo bilobaloba okoma nayo komemela baninga saki mokolo nino kozala wayambo mokolo nino kozala papigene okoma nayo kwiti il y a autre salle là en générique. Souka na générique. Babi très bientôt ouais un beau retour sur scène. Sur scène ouais. Oui. Et on a perdu des kilos, on a tenu compte. C'est là je vois dans mon donc très bientôt bien ma saison. To bana ba clip. Na bani ya sport makas. Na perdu déjà 15 kilos. L'homme prudent voit le mal de loin. Au sombi chemise na France
okimbangu na mabende à tout refaire eza mabende so okokanga photo na mabende pourquoi osomi chemise okimbangu na Antonium okokanga photo tala niveau à bato osomi chemise ou bien voiture okokanga na montre à London Bridge pourquoi tala mentalité ya ba congolais okokanga photo na monument mon colonel yo diaspora va dans la photo aujourd'hui peut échanger alimenter obani pe kokanga photo na bilango yo tira ngo photo okanga ngo pe échanger ya alimenter. L'homme prudent voit le mal de loin. Même si d'avant on a contrôlé ba fête il y a ba ozo le en Europe pour na ba maman en tout cas ba maman ba mitakala. Oh en tout cas ba mitakala ba 600% ba maman bazo tambola bolumbu ma belle libanda ma bumuli mais maman obota bala no bana ba 30 à 40 ans pour bangutu balinga so benge mama asiriki nana mama te na obota mama yali mwasi so li mwasi a poussé 14 ans 10 ans et tout et pas la biso to benga mama mwasi no so mama. Je dois partir sans vous revenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Je dois partir sans vous revenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir. Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie. Moi je suis nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaja totikala kozala baninga papi gene tolobela vie en gros Jenny papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est impérateur de Jaffa Koufeli Filchman papi gene tolobela vie est-ce que nga moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que nga za moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie Azalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 mois peintre Washington leur pays. Papi gene tolobela vie. Papi gene tolobela vie. nazalaka moninga na yo te papi gene moi je suis pas ton ami nazalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te gene oyebi te azalaka moninga na biso te olai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, tu peux nombre de partout, beaucoup disposés encore bâton, il y a Kolanda Bissolo à travers Tolobela Vie officielle. Voilà, un grand merci à vous tous. Binoba Oyo, vous partagez à l'émission. Binoba Oyo, vous s'abonnez. Abonnez-vous encore massivement à la Tolobela Vie officielle.
toi à Bruxelles en Belgique précisément à Bruxelles na buta na wayambo to betali sous bakati na ba mikolo bondo zo biso mo trop en Bruxelles pour makambo koloba ezali. Merci na grande équipe à Tolobe bino tout bozara en tout cas merci à vous. Na mananu wayambo to betana no kati. Wayambo bonjour. Bonjour Tolobe la vie nazala moninga na hote na otikala pe kozala moninga ya Mike Kalamba ite Vaseline te moninga Marcelo Kwado na kozalaka pe te moninga ya Dalo pe na kozalaka te moninga pe ya Moïse Mbiegege na kozalaka te bato babomi Congo en tout cas Nzambe abimisi bato na libanda peuple congolais ka ba comprendre so ba comprendre te ba kokule na ba faux dire na ba Nzambe ya ba mamo oye ko boma Congo surtout dans la kanda ya petona Mike Kalambai il faut tika lolendo Kalambai il faut tika lolendo petit il faut tika aux éternels te babanda mokili bakende Félix il partira Félix a kokende nepe kanamba kende ki Mike Kalambai ozolongwa pas à la conseiller à Chilolo a touché $50,000 par mois c'est orgueilleux moto atekisi bato ba Vaseline na mokili zaiti attends nandeni you peux nandeni facile à comprendre facile à comprendre Vaseline Vaseline était comme un petit film était comme chaque jour pour moi ça l'alimentation na ngoto il y a Vaseline peuple ya ndenge nini petit Moïse Boketi Longombo ba Mike Kalamba wana nazo comprendre te ba Congolais nani aloki eloko ni bokolanda ba Mike Kalamba wana aza orgueilleux moko nazo comprendre te comment motalobi akutala na Nzamba kozala esola ndenge wana Mike Kalamba osali mabe na Congo ebele Mike Kalamba nazo loba noke osali mabe bino tout groupe na bino bosali mabe boye baka yango ke tango biso tozo dénoncer bino po bozana bino eloko moko te yo za mopoli nga na za mopoli yo za mokufi nga na za mokufi mais comment bokoki kosakana na kombo ya Nzambe na Congo petia muke lokola Mike Kalamba asakana na kombo ya Nzambe alobaka ba bêtise lamba lelo bukaso lelo Lambali ya toko ya te wala babila obiso toko lobaka ngoti obote ngala prophète kombo na yo depuis banda na mosino penele wana kaka Kalamba kaka kombo netanga obomisi bato na stade Kamanyola okunda pe bato te obomisa bato bala yango bandeko na bolandaka bato wana pona nini yango nazotuna bino ba Congolais vraiment bekobiste moko boye bakindumbiste moko boye ba 6 fois 6 lelo tokomi komona makama mitakala pona bino makama o babande kolobaki bata mokili ba musicien batikalaka mitakala mais lelo bata mitakala nde bato ko ba Mike Kalamba wana bata mitakala ba mukuna ba Moïse Mbiegege ba Marcelo oyo Kwado ba Peto Joël Tato surtout zo dénoncer bino pour bosali mabe na peuple congolais mingi ba Congolais ba komisi bino ba millionnaire ba Congolais ba komisi bino ba riche makamba Congo bolobaka te kaka Israël fungola na Ephésiens fungola na Galate Jésus-Christ vient bientôt mais ye moko atongi ba pala ba 3 millions ozozisa bato Jésus mais yo moko na ndako nozala ba piscine na ba jeep tala escroquerie spirituelle tala Marcelo wana tala ba Joëta tala bango tu ba petola ba mayamba sikatenda boye bango ke Seigneur Jésus alobi boye aloba boye celui qui tue par l'épée périra par l'épée oyo bosali po na Congo lobi bokokaka ba église na bino te mokolo moponami o Nzamba poni ye na ba dimension ya ba Mobutu tango tokwa kozoko ba église na bino to wana tokokanga yango il fait ba église wana ekangama ebongo siko tanga zoteya
bandimine bazondima mais bona babantabelo amen mais nalobi papi gen bona baesu bato te bato baduraka mpo bapetolo bakoma banzambe ya bandimi wana bato na baza kokufa ya kopola kongole oto akoaduraka paster bato ka ba Marcelo bato ka ba Mike Kalabai bato ka ba Moïse Mie bato ka ba Joël Tato mais ba kongola tout ba bimaka ba nkusu na mutu bazo raisonner est-ce ba raisonnaka abiloba no soko loba oza na matière na ngana ko etalinga te mais na lobe ata bokecho ko loba ne tali mais na lobe bato balakisi peuple congolais kobo eza ba Mike Kalabai bango peut-être bato balakisi ke mutakala ezelo ko pamba na uzolanga moi ça le filmer yo so bona bi mutakutala na Jésus akiro filmer bolumbu ne pas bimisa vraiment ba Mike Kalamba na bazaka vidéo boy abi filmer boy ti allez bo sala ngo boudin bo sala ngo saucisson bo sala donc bato na so ezalaka kaka ngai papi gen so ngana zalaki chef de l'état ya Congo wana l'église na to ingaki kangaba tina nango ezate bato babomi mboka soki ba congolais bazozwa conscience te na makambo mboka eza ba pasteur wana okoka mwasi mosusu wayembo tika Marcelo alikenda koma bobomi pe mama Blanche keno remplacer o ayaki wana comme ne Aisha Koko keno mwasi nona comme ne Aisha comme Aisha ah ok tanga comprendre ba congolais balela ba israélien ba congolais ba fana kuita ba kombo israélien tango talo bikaka komune ali Esther yo ba congolais oh Esther yo enta ba bosani mama Blanche ba congolais mama Blanche ona a contribué pour Marcelo Azala mama Blanche ona a boteli Marcelo bana on comprend Aisha Koko botela te pour Azala ki 3e bureau babalaka na barabi kuna yaki 3e bureau Marcelo a proposé que notre barré mama Blanche yo comme premier bureau ya ko place pourquoi qui m'a sa mariage na l'église na kisasa yo sala pour asala ki on a blessé là bato babomi mboka bato wana Marcelo orgueilleux Mike Kalambai orgueilleux Joël Tato orgueilleux Moïse Mbiye dégé orgueilleux bangone mutu bakoma ba orgueilleux donc ça dit bazana mo clique na bango bakuta na bango tout ya ba groupe na bango ba 6 fois 7 donc bon même banga nzambe komba wa nzambe bango sofu na nzambe bango bakera nzambe wapi bango bana gloire bazu gloire nzambe bango nde mutu ba remplacer Dieu tout puissant le créateur de l'univers nzambe azé le côté bato na babanga nzambe te papi gen bato na bamonaka peuple congolais bamonaka peuple congolais oka bampese oka Mike Kalamba na amonaka peuple congolais ka sa ninga kotaka na toilette peut-être na orgueilleux aokere na laro wana wapi aokere na ngo wapi Mike Kalamba yo okere na ngo wapi obane koyemba bango tu bakoma ba pasteur oyo lobi mobuta olalika na ntongo Mike Kalamba pe pasteur ekobo ndenge wana pasteur ba vaseline bango tu musala kobimaka na babasi ya bato bango tu baza ba mourir à sexe parce que hier no yeko la vaseline wa aiba ba vaseline ouais c'est facilité tout droit na kana ikat olongwe akomprendre ngo ke abigelo eloko yo parce que elle a mabulu te parce que bike mutu normal pour y okoyeba makambo wana bike c'est que aux expérimenter Mike Kalamba a comprendre que vaseline elle tout droit et puis facile à comprendre Mike Kalamba na mota baby si bana na kisasani ebiso ngo so bolingi bozala bien bino to botambola na ba vaseline yepe motatekisi vaseline oka Mike Kalamba ko eba moto asala mo publicité au salon ya makasi facile ya tout droit toleka toleka ngakana ikaka oganda te bato babomi Kongo wana bango wana ndeko na ngai
bato là tout bazala sima ba faux politicien wana bato ba baby simboka bango wana l'église wana makamba Kongo batera tata moko bandeko na ngai depuis Bible ya kaka fungola na Matthieu fungola na Ephésiens fungola Daniel akendaka na Babylone siko su Daniel akendaka na Babylone ya bisoni oyebi Babylone na Babylone wapi na kuna na nini Babylone eza Irak Daniel akendaka Irak Babylone waya mbope fala gangata Jésus kaka madidi Jésus alobi makamba wayambo etalika wayambo ye moko nazala deja na wayambo wayamba ko pembe na palais yango na gangi madidi Lopez sona tanga Lopez et sonnette madidi j'ai fait quoi madidi et madidi abimi baba tola babando kima donc ça dit nzamba tia madidi wana pour faut bien la madidi pour la qui pembe la ndako voilà boyo be est-ce que j'étais à Israël so pe ba yi ba bomanga ba zo barena nga ba no tekango est-ce que be yibutu na azana Israël so la bele la Jésus Jésus non belela madidi mutoza ne pembeni wana ndana langa côté Jésus ali yobite wayabo belela madidi belela Moïse bakobima yango ba bima na ba voisin babimi eta batola bakim so boya ki botika nga mutakala wi botiki ngai elobela nga rien bon bien écoute tout le monde c'est que j'ai fait quoi maintenant le bien bango ba ki be balinga ba sa ngo boudin be saucisson be ba sa ngo saucisson de Paris be elobeli nga rien yako na otola batu sunga bi tala nga na vanda bango bazolia ba milliards de dollars nana ba audio na bango to nana ba audio na bango tu ndenge ba osala plan ya kutinda batu fito déshabiller bon à pouvoir Goma bobo to la kate Bukavu bobo to la kate Komo boko kite Kinshasa a pas d'insécurité mais bozo futa batu bambongo 5 000 10 000 ba ya ko déshabiller ngai pour changer nganini ata botini batu lelo bobetanga masasi bo ganene yo za na mbongo fifi masuka ya bino bozozo ba kolbat Christian Tshisekedi yo bakangi so da 2 millions so combien de akeneka la ndafari rapport agropanda 2 millions de dollars ndana le mbonga Congo te pourquoi bobinga bobo mangai et puis batu mako bavandia boketu akeno linga mosa bato boketa za pédophilie akeno linga mona bato basala ba vidéo te ya Congo te oko mikolo ba likaba koloba te taba ozo mona wayambo yango mon ndeko ngai Papi Gen papa le Kabana bato babomi Congo eza ba faux wana bato babomi Congo soki le longa na zumbo kana il fait l'église wana kangama et produit rien Jésus-Christ vient bientôt mon yoti France autoroute maboule ezate ndele basali batalis Sénégal est développé Angola est développé Algérie est développé Burkina Faso est développé. Mboko lokola Congo, 65 après l'indépendance, tous en avion, tous en autoroute. Tala ba junga notre komibo, tout le monde autoroute na Congo. Est-ce que vous y a les choses? Est-ce que vous y a les choses vraiment? Mais yango toujours ba Congolais ba tele mapoto bengana bato wana. Soki biso tozimboka na mbongo Congo ezanango kutunga nzele za volonté. Ouais, mbongo na kamoka. Comment expliquer? C'est-à-dire, par exemple, on va compte dans la église, Nicolas Cher, on va mettre beaucoup, vraiment. Mais voilà de comment église naïe, Eza ya Mike Kalambai, église Eza ya Dalo, église Eza ya Mukuna, église Eza ya Wales. Yo somana Wales ateyaka. Abina aneka mutwaji, abina anaekaka. Il faut mona bato bazobanga, batola bakomi ba demi-dieu, baza banzambe te. Bazaba nzambe te musala nzambe na Congo azat basala nzambe za biso bato tozo dénoncer bato bateki mabele ya kimbangu bato bazo exterminer peuple congolais bato na bazala nzambe te nzambe azate na Congo nzambe azate ndenge biso to banozala o beta ndule bobi ke public ye bango bakoma sur public bantabana bango na ba meme ba soso ba ye bakoma bimisa ba bêtise mais ba bêtiseur ba grand bêtiseur c'est les faux passeurs du Congo là bato babomi Congo bango na Papi Gen
Ouais, tenue bien. Mokolo nino kokende Dubai. Mokolo nino kokende Arabie Saoudite. Okomana yo bilobaloba ye. Okomana yo komemela baninga saki. Mokolo nino kozala wayambwe. Mokolo nino kozala papi gene. Okomana yo kwiti. Il y a autre salle là, générique. Souka na générique. Babi, très bientôt, ouais, un beau retour sur scène. Sur scène, ouais. Oui. Et on a perdu des kilos, au moins on est dans compte. C'est là, je vois dans mon Donc, très bientôt, bien, on va saison. Tout ban na clip. Na bandi ya sport makas. Na perdu déjà 15 kilos. Donc, na kitati na kana ba 75, 76. Donc, ngizawa. Kokolo mbalo ko danger. Na sali remix kokolo na landa te mama na kipa te mama na landa te na banzelo bazanga mbongo yoko banje maneba le silaka te waya mo peuple ya ndenge nini petit la dani chandu na ngwanzu do na sali ba remix ba ima ngana yo epele Pela epele mongo papa na kati silisanga pona yo epele na zongisi ba pele mo ba remix ba trésor là les aliwana en tout cas na se bandembo penda ba jideli nuye ezali na sali pite ba Jean-Pierre Mongala iya upwato ndanga londe télé ya Jean-Pierre Mongala en tout cas na sali plus de 30 chansons. Voilà, ben retour en force. Hein. Plus que force. Na zozonga pinja na bonyoma. D'autant on a otiangwa d'autant que bête après na moment avant na sala tourner na bana Brazzaville. Ma idée ça qui na kitangola liboso mais na moni fait na kitana Brazza. Pointe Noire Brazza mais na Royana Beach na Talikini na Fukami. Après c'est bango mbote na beach ya Brazza. Bientôt boketo ambo na et vous allez dégâts bana Brazza la zoya bandeko na nyoso na Brazzaville na zoya. Ouais faut lancer un message pas papa Chombe. Mais na oya kuna tu ba koyambanga partout. Kuna parler na ngati. Voilà pire vient. Oh mais na lobi bato balobaka biloba loba oh ngana leki boketo wa yambo ngai ne na sala wa yambo ngai de boketu na leki na français kasi ko bala mokolo wana na comprendre bango te soko lobi français ndo mayele vraiment wata autoroute te na mboka nao omona ta nationalité babeta ka ba chinois bazo beta bino na Kinshasa na ba Libani yoga français boketu yambo aibo loba français te yo depo loba français osani otongani osalani na vino one histoire te obotama kitala papi gen nazalaka moninga na ote tolobela vie na omona pe ngai te mais papi gen na sai kombo mais yo vie na okaka mbrouillement batebele ba gera pona sexe ngabundaka pona sexe te yaya ngala sina sala ki vie nana droit ko prouver te na simbi bakoko chance la vie aboteli ngai bakoko na ngai ya liboso Jeffrey Joyce Davina Yohana Zobala Davina za directrice ya Beyo Banque so ya ba diplôme lokuta te oka o bazo kosaka Davina aso na 20 diplômes chance la vie azana so combien de diplômes Moïse Yohana licencié en sciences politiques. Donc moi je crois que ba Congolais fait batika complexe. Félix atanga wapi Kanamba atanga wapi benteletola bobenga bino batamayele Congo yango wana ba avion yoke na Kinshasa oso tamona na presse Kasavu Nzele kufa déjà Nzele kufa Nzele bele kufa Prince Kasavu Nzele kufa Prince Bokasa ekufa Kabambare kufa elo mama longo za ezate boye msanga suko olongwe lemba bogenga bosali 2 heures du temps bo ene tulungwe garde midi ok de porte à chapelle osali te garde midi ok porte à chapelle 3 musika
300 km. Ah, voilà. On a dit ça. Mais basalaka polo mbakaka mbinza ipene. Pour ya boulevard Boussana. Voilà Boussana. 6 heures. Moi il est là comment on faut vendre à côté, moi vendre moi pembeni parce que on va TP vol là yo. Ouais bon émission tout ça là qui la fois passée bah tu vas dire parce que tu tire bah suspense. Message de Zakinini. La tire le openda. On va expliquer biso lui ba maman na ba feti, mobola ta mitakala, maman ba sous respecter. Le gars qui route plus loin, qui na mais makaba emporter na feti, ya ba nini. Bon, en tout cas, na tiré nous mécano ko expliquer sur notre message nous Zakini. Non, communauté congolaise na diaspora pe na Kinshasa, communauté congolaise eza malade. Bato ba excuse ngai, eza réflexion na ngai, eza analyse te, po eza makambo tozomona, eza hypothèse te. Eza réalité. Ngai na diaspora, na vanda na diaspora, mais na moni mitu na ya ba diaspora, mitu ya mibali na ba mama, ezo salate. Majorité c'est 100% ya ba Congolais ba en Europe, mais ba ibite ki bazalaka en Europe. Bazoluka démarche ya visa pour ba en Europe. Bato bavanda na France, na Belgique, na Suisse, na Allemagne, na Londres, ba ebite ki baza na France. Batebele ba bosana mission. Otoyaka ngapena na epoto mona ko na poto fe na sala makambo na mboka la ngai nangi data bo. To ba bango te ki baza na ba politique o kabiso. Ba na bango na ba problème te. Batebele ayepoto abosala pe Congo, asambria kanenga na lobaki ke osombi chemise na France okimbangu na mabende tout refaire eza mabende so okokanga photo na mabende pourquoi osombi chemise okimbangu na Antonium okokanga photo tala niveau abato osombi chemise ou bien voiture okokanga na montre à London Bridge pourquoi tala mentalité ya ba Congolais okokanga photo na monument mon colonel yo diaspora va na photo ozoli pe échanger à limité obani pe kokanga photo na be bilambo yuti nango photo okanga ngo pe échanger ya limité ou be bilambo yuti nango photo okokanga pe liboso a parler du peuple po ezali patrimoine na biso ou be okepe na fikine ke ko fikine na mona photo na lati yoshi jafra ko fere allez wape ke ka fikine ezala waba oyono ta mais et là qu'on a eu remarqué na ba fête même si d'avant on a contrôlé ba fête il y a ba ozo le en Europe pour na ba maman en tout cas ba maman ba mitakala en tout cas ba 600% ba maman bazo tambola bolumbu ma belle libanda ma bumuli mais maman obota bana no bana ba 30 à 40 ans pour bango tu balingo so benge mama asiriki nana mama te na obota mama yali mwasi so mwasi a poussé 14 ans 10 ans et tout et pas la biso to benga mama mwasi no so mama mobali no so papa posa mobali mais na ko examiner diaspora congolaise malade bato baza malade ya omoni makamba Congo bakipaka te tala ba TikTok na bango ni takala kofingana tala makambo ezoleka na kotala na ba fête boy mwasi abala ana bana yo na koyaka mabele tout libanda mama on melisa déjà bana obota biso bomba mabele na yo bomba tolo na yo mabele ezalaka mpo na mwasi mabele ezalaka mpo na mibali nyonso te ube eza kotula moko phénomène kotula phénomène publicité na une publicité nata lemsu na kozota mwana 20 ans po mikolo bamamango mpe bakiti po biso to tokolaki jamais yo mama oyo boti bana 3 4 oyo kozwa mwana 20 ans ata Emmanuel Macron na Brigitte on eza coutume na biso te eza coutume na biso te Papi Gen na moni phénomène
maman sali soka sali ka tatouage na libele est-ce que sali publicité eza pour la mobile non landa ko no boti tatouage déjà vie na bino privé maman atolati soutien ya o babenga ngo ya gant mais bomba tolo ba mama bomba nzoto ba mama bo se respecter ba mama na sengi bino bolimbisi na nkombo ya Nzambe bozo tambola bolumbu ba mama congolaise yo mama olati robe komo kosomba robe mipende ti na kaleso libanda mama botambola botika olata bilamba boyaka kala ba fête mitakala penda bolata kesu bilamba te moi je crois que balingi eloko ndenge wana ozana mwana na yo mobali ape na ba camarade tango mwana no akoya camarade mobali no akoya akomona mabele na yo akomona tolo na yo ba mama congolaise bozolata mabe makasi ba mama congolaise bazolata mitakala majorité to boité mais eteleli ya poudre oh na poudre ebambeli epostinisami ya poudre te omona bilage o nayebi ete obosani elongi makeup ndakuti monde yango nayebi makambo ezoleka te yo no moto ozo aprendre nga namona kake tala ebele ya poudre ako mikolo na moi esambwisi bango nakende matanga moko mama Monique na Lwana moi du bato batoki banzela barkasiel chemise ya pembe bebe mama poudre eza beauté ya mwasi te mais diable a changé te diable biso tokolaki na Kisasa à l'époque na biso moi poudre na pembe tokola ndenge wana mais au phénomène eye ba mama poudre wana eza démon bosango mpe ata otie mwa moke kaka omona mosu atie manjaka ti kuna ntango otie manjaka ya milai osukola nzoto na bomwasi ndenge nini bamama manjaka na bozotiela nani soki manjaka ya te tala liboma ya communauté congolaise bamama est-ce ntango toboyaki na Kinshasa botiaki manjaka manjaka yango mpe bo nakotinda bino te me sala ta mwa mikusa okwana mpe mwa mokosa me yo tie manjaka awa oyo mosu oyali awa elingi oloba nini mama botiela nazo comprendre te papi gene omoni ke nazolela aire nyonso nazolela nayebi te peuple bakose repartir ndenge nini okomona toke na fête ya mariage bano bazobina bana na biso ya 20 ans 18 ans 19 ans bango mpe mitakala mabele libanda nous condamnons ça bapapa soki ozoorganize bamariage bano bakobina balata baboma nzoto okomona mwana ya 18 à 20 ans mabele libanda aye koyamba camarade ya papa tolo ne ebetami na mabele ne ebetami na ya papa siko moninga papa etali na akomi envier mwana moto na ngai kero somela ngai coca kero somela ngai jambonais somela ngai le pied de bœuf somela ngai spaghetti non toujours condamné biloko wana na communauté bo changer kolata bien poudre pembe botika ba poudre wana ebongisaka bino te naye comprendre que phénomène bato to bakomi ba métis lokola Marcelo abotama métis raté ntango yo ozopakola baproduit ya makasi ekosani ekobeta bakashe baproduit wana ekomi obeta bamama otona opa bamama baproduit wana ekomi obeta bamama bakashe ya mwindo banini yango bamama soni wana okomi kotia poudre ebele kubamba lokola Marcelo abomai mama Marcelo so babato bakomi kubamba bakashe ezali mabe bamama bopakola mafuta normal baproduit wana bahydroquinone eza
eza mabe ezomema basi na bacancer na bamakambo ebele na bavenene. Et puis phénomène mosusu ezali okende na feti basi bazomela ba whisky ebele bamama beaucoup bomela masanga koleka mibali c'est pas bien. Au moins mwasi moko babeti bouteille ya Jivas po te alango te azabe vivant azosenga deuxième bouteille aotala surtout aseka boyelanga mwa baglace bo bakisa mwa baglace ndeli mama oyebi ke deuxième whisky faut bakisa ngo na mwa coca po nini esa ça fait phénomène wana basi bakomi komela masanga ebele na importé et puis bakomi koya na ba saki chasser na bango ba importé on sait jamais ngana benga ngo emballage donc bazote ba biloko ebele ba makambo ebele yango moni nous dénonçons ça parce que communauté est malade et exacte que na fingi ba mama ou bete na respect ba mama bo respecter biso to lingi to mona bino tolo ya kokangama to lingi bino bolata propre to lingi bino bo inviter ba poudre wana et comme si bino ka ba zombie zombie pena ba zombie pena o mona bina donc na mo pesa bisou bo mais moi kangisu mama bo était a te poudre 6 couches 6 couches exactement David Mombele mais David Mombele il faut lever la makambo ya ba mama vraiment bati ko tia ba poudre ebele et puis ba mama ba bomba tolo na bango ba melisi déjà bana bozala ba 14 à 15 te ba mama na biso bozala su na 15 à 16 te et puis su ba bango tu biso ba yika 37 ans na 37 ans bougeade a journée bougeade yo po yiki na système na ba ni mbula moko ya papi ke o vie sale la nga anniversaire mais ya papi na auto sale la anniversaire mosusu na Grenoble na sale la ki anniversaire na zogo sale la nga système et puis ebela ba mama ba tibike na mona na ba ko bona ko na 37 ba pusi bango tu ba ko 50 depuis botamo ya kana 50 na mona zo mona ke mato eza vert na mona ke mokongo ngumba mi mais obi poto zo ngumba bato mi Kongo bato ba ko ba courbe yo solo ya na bisu poto mabe yo mona na ngala bimana na ko ngumba wa mokongo pa petit nga dani shadu na ngwandu petit nga dani shadu na ngwandu ko ki balo po yo mokongo pa bola kote iso kala ko bitala katala courbe kolo majorité bato ma courbe mibale ebele mikongo mami basi pe misala pasi bosakana na mbongo ya poto te bamama bambongo bozozwa na poto bosakana nango te poto ezalaki mpona biso te poto eza mpona mindele mais biso toyeka na poto na ndenge tolobaki tokimi mboka na bapasi mais tokutani na basituation moko omona pino omona ke omoni mama mais mokongi ngumbami et puis phénomène mosusu ezali ya biso mibali omona mobali alati veste na ba chateau rouge na ba Londres omona asobi biere so ya linzanza akangi journal est-ce que mela masanga na okene na restaurant commander bière na yo tranquille comment yo lati veste ayoshi na Jafra Kofere na d'autres okangi boyo micro pe micro te mais au moins moto asibi bière azomela donc makambo belé na mibali pe belé ba komo pakola pe ba produit moment mibali belé ba cacher beti bango mobali yaki poto ngio tela yango les changement vite côté les changement vite ko lukande za changement vite yango mon toujours dénoncer makambo zolekana na communauté na biso au moins na jeune mobali olongwe OK Congo okolinga ba jeune fille memele bango ba t-shirt ba nini ba biloko wana po momi aboyaka yo il faut que nous prouver ata mobile sonen donc
tout ça na phénomène moko ya malédiction nyonso ndenge loba peuple congolais azangi spiritualité zate papigene spiritualité zate ya moni batebele babungi nzela batebele batutane soki biso tozo te parce que toza bato nzambe atindi to te ya ba congolais nzambe bi wa mboko ka moto sone tata ba ko finga nécessaire loba moto moko tanga tambo abimaka bo akene bo amoni elongi tongo na ya mide kokane te ya mwana toza ko dénoncer makambo ya ba mama balata malamu ba jeune fille bazala propre bana batanga ba classe pour parce que biso ba parents toza chance à otanga classe te boye na poto me bino bana bo s'intégrer pourquoi bo s'intégrer pourquoi vous otanga classe te et voilà ce que vous avez fait ba parents tonné maman banda simaki TikTok batika ni maman bimaka na ye azo contrôler nda côté parce que pour tes amis bana bazo copier na classe ya malamu bala musu ba copier ba ko copier pe ya mabe parce que awa ba pesi mo ba liberté moko boy mais biso nous sommes les bantous so on raté surtout éducation ba sili donc il fait ba maman surtout ba maman bazongela éducation na bana na bango na kuganga te na kufingana te bazongela éducation ya kote ya bana pona bana babima nzela eza pasi makambo ezoleka na communauté na biso papigene alors waya mbosiko yo pona ba maman balata na ati chip moko bo timbi katani banda wa tikoto yo mais pona ba maman na eza mode eza look eza na temps mikolo eza senga bongo mais moto aza na respectaka mobali na ye mopende mona eza ya mobali moko mabele ebima libanda eza ya mobali moko soki mwasi atambolaka mopende tu libanda mabele libanda na bafete c'est mwasi wana na mibali 10 surtout na fete vraiment et po basi omoni ezalaki biso tanga kalake nga mobali fete aza na 5 momi aza na basi ebele te lelo mokili echange basi nde bakomi na mibali ebele parce que c'est quoi quelle humiliation quelle humiliation nous sommes humiliés te metango naloba no makambo solo omona basi majorité ya basi ya bakongolais ape na 5 jours na ye moko baplace agéra bango oyo ezalaki biso mibali to gérer ekomi basi donc il faut les ekolo ebaluki kotia koni ekiti na se kote biso emati likolo et puis mwasi akokende na fete amoniki oyo aza mobali na ngai aza mobali na ngai aza mobali na non eza danger eza makambo oyo malédiction eza na communauté na biso koma yo mwasi olongo oki obala mibali vraiment si na phénomène ya bakutenga na mobali boye mobali la oyo obala yo mais lemsu mobali na kopesa elarte tato aboti bana kopesa elarte mazwa jo moko ba place afutelaki ba palais mikolo pe balingi mibali yango fe azala mwa mandefu ebele aza mwa paquet est-ce que mobali yango amakasi abeta nani mikolo alingi mobali yango azala mwa akolia bapaquet ya mobali donc basi mandefu nokokata yango te balingi mandefu ebele soki ozaka mandefu ebele tala ebele ya basi bakobala bawelela biso tolonga mandefu ozosa mabe mosa osomela corsinaire mosa osomela peuple ya ndenge nini petit moïse boketu e petit danishano non eza grand phénomène omona mwasi oyo alinga mobali oyo akozala na susi na ye mobali oyo akopesa ata mwa quelque chose bavivre te basi bakomi kopona mibale te nalingi oyo te nangi mobali na ngai akona bashwa na ye akendeke sport nalambelaka ye do mwasi azosombelaka mobali bachemise bapantalon oyo mobali asomela mwasi basoutien barobe donc phénomène ya liwe ozomona ngo te biso mpe toyango toke mpe basport tomengala biso mwa bapake ezonga yo someki madidi mais nalobi sikoy otala boye na mobali te très bien
Très très bien. Si on nzoto ngo ko memaka mabene. Si ko mobala ti moi tatouage awa. Abogare, abogare. Mukile bébé. Mukile bato ba baby si mukile ta ba congolais bango moko ba miloki, ba congolais bango moko ba milingite, congolais 10 dans le monde entier, c'est 200 pays dans le monde. Les peuples les plus distraits au monde, c'est le Congolais. Les peuples à distraction. Congolais, linga Congo te, ba Congolais ba mi linga te. Comment ils vendent aux autres pour na mobile? Mobile fait à moi. Oka David Mombele à la paquette, ba oki maet. Te mena mandefu bango ne balingi. Na lingi moi mandefu. Parce qu'on se fait bien. Oh, moi c'est ça ba. Mon père la mandef, mais qui la balle out? Kende bo kende kabozo mi bala mandef bozo. Bo tika biso batoto kataka ba zéro faute. Biso to la biso bato yo. Moi zéro faute na ngai koki. Na linga salité te. C'est toujours propre. Na zala nga propre chemise na nga kitoko. Parfait na ngai sauvage. Moi des parfaits na popé hein. Mais comment biso to vendre boy? Et puis là on va d'abord moi ça a kolinganga na kolingate c'est impossible ngane na linga moi si mais moi ça kolinganga te moi ça kobalanga te ngana guerrier comment est comme phénomène basi ba balaka mibali basi ba mibali basi ba pasa la bacho et c'est ba papa na ba maman balingalaki makamba ba paquet et c'est ba papa na biso ba mama bende jamais. Papa Abisaki ya Timilton. Il Kogen. Ou bien John Sina. Et ça, phénomène moko. Toujours dénoncé parce que trop c'est trop. Toujours dénoncé parce que communauté congolaise est à Kokufa. Si vous avez papa, vous avez interpellé bino. Bino moko bo se corriger pour na otikate. Na continuer à interpeller bino. Avant, on a total miroir. Na lati soutien à bien. Toi, na poto quand même, maman. Koso ba soutien sérieux. Ora moi 4-5 soutiens na ba kale soit bien. Il fait maman il faut ba bibali loko la biso na linga moi c'est à lati propre bi bombi azabie maman azala valeur mais tout dans un monde déjà ozoya kaboy wala bala 5 ma belle non libanda tout le non libanda oza moi cité ça fait que la bale 5 6 ba malade paye belé on peut sanga on était ouais moto que le poto si ça biso si on retourne yo na Kinshasa ça quand parce que tu belé bazole là bi wa yambo bien ya retourne que na Kinshasa ça quand tu es toujours préparé tout kamboka kala il fait tout préparer bien il surtout que aux invités na Brazzaville na mois de mars tous na Brazza Pointe-Noire parce il faut qu'on dise les que na pese mbote Dani Chandu na ngwaldo na pese mbote mais chaque Gibbs na pese mbote dans le programme nano y album bientôt là et tukalika mbonda betama après toke na mix et puis to tourner ba clip to na boka na au générique nani producteur. Bon, de toute façon, tu comprends le système, il y a producteur YouTube. Surtout que le Congo, tu as CD pour battre quand même, au Congo, et comme le système a une plateforme, il y a une donc, préparer, retour, fait dans un amboka. 27 ans, belé, hein. Na monde na yosu ya musique ba ya monde kitoko kana ba ko na musique ba ko sepela ba esi ba musicien ba ya monde ba musicien ba collègue no musicien ba collègue te balan ba collègue no ba musicien kasitana ba komo ba ba onyo so yo ba musicien oyo so ba ya mbangande ni pongala na pep na numéro 1 te donc mona mais moko na uchama ko na ya ona binoki tokela no Brazza ba mona avant ku ba mona bamona po batu bakanga pe ba minoko ozomona bamona ke na salelaki papa Kimbangu musala et comme ife na bima na vandi trop 27 ans na lobaka na boujaka te vacances na kendeke te mais comme na ta moko batu to balinga ngai balobi na te il faut bima fe na bima na kele pe Brazzaville na mona pe bandeko
Angola na komate na besoin pe na koma na Luanda na Angola na kutana bandeko na nga na Angola na Luanda na vandata 3 semaines 1 mois na Angola na vandi penza na beti pe ba concert minene na ba stade na ba nini après na sali Chine ermo bakli musu na tourner na Dubai musu na Arabie Saoudite na otambola vraiment biso za to accompagner mais fait tout le temps parce que on a peu qui n'est monotonie on comme peu na Brazza via Zozrat au mon ata vie na mon vie na mon vie ça boga via ça boga via ça boga ouais alors ouais on peut aussi c'est la mission message des amis ne pas ba congolais nyonso ba Holanda ou peut-être bon on va comprendre message na to ba peut-être ba o puis belle bazana ba c'est bon ndako mais atika moi ça la tableau wana atika message des amis. Non, le problème est ali ba maman va changer to finga ba maman te mais to koki ko interpeller ba maman o biso tout outil na libuma ba maman to zolinga ba maman va changer la télé va changer modèle ya poudre le kebele ba maman ba te ya bana basi comment na moi zo bango oyati la mano zo bango pesa maman bizu kala musika po arobe bisanga ilo et puis bilusu ba tse ba poudre bilonge chanjaka et puis zo bilongwa so kanga phénomène ya ba maman kutia ba sila minene pourquoi tout ça pourquoi vraiment est-ce que c'est important si moi ça tia sili ya mine sili pendati yawa ya monde batu ba ibile mi sezo vimbe comment ka nyao et comment ka ibu comment ko déformer si les déformaka elongi ya beauté à moi si pour de baby saka moi si je préfère ba maman ba ça l'effort to linga ki bango na naturellement ba maman ba zonga naturellement ba maman na kolemba ko dénoncer makambo te ba mama to linga Congo ba mama to milingana ba botola biso mboka na biso mo ba congolais muto to teki Congo pas to zomona yali parce que to trahir vrai Dieu to komisi bato banzambe Marcelo azanzambe te Marcelo azan mourant ngana azan mourant Papi Gen azan mourant David Mombela azan mourant to za ba escalette to lingande nzambe to senga ye merci na bolamu apesa biso Congo to komisa bato banzambe te to banga bato te respect za réciproque mais na makama mabele ko banga moto te moto akozala mokonzi ya bato ezalaka mibeko ya mboka neti biso à la Belgique to respecta so police aye bobangi yo moko na France même chose parce que loi eza likolo bato bakoki kokoma likolo ya mibeko ya mboka te na mboka oyo ezalaka ke bato bakomi bakondi mibeko ekufi état n'existe pas république n'existe pas yango wana na lobi na bato ke tolingana na bolingo ya solo ngana na nyonga moto te na contre rendre na moto te na zwi mwasi ya moto te na yibi mbongo moto te na koma Congo te lelo so tininga na Kinshasa bakote mosu na kobosana mboka ngo ekoma bo poloka batongi ba étage étage yango ascenseur réel étage tout batongi na ba kasabu war ascenseur exactement on matala makolo siko biso 70 à 80 ans au matala premier étage ne obandola na salon batongi ba étage mais ma ya komata na étage ezate toilette ezate est-ce que mboka ni etambolaka ndenga mboka ni ezalaka bazotonga bitonga tonga moto la moto mboka ekomi lelo ya ba chinois ya ba indien ya ba pakistanais ya ba west africain congolais atikali kaka koseka kotalaka match ya Barcelone match ya Real congolais biso Congo te même ba kinois bavanda na bango kala kini ke o kini eloko makasi ok kini eza ya kokufa mboka eza ya kokufa yango wana conseil nga na kopesa na ba congolais ngai boketo ambo nazobimisa ba générique na ngai album na ngai nazozongela musala na ngai bino mo bozongisaki musique bozongisaki bobi na ngai pena na droit ata nazolobela Congo na droit pe ya kozongisa art na ngai oyo parce que art na ngai na sacrifier tout na luka pe na ye na Zénith bo na jeu producteur na Zénith na passé pe message ya Congo na kata Zénith comprendre c'est moi na créé système que pourquoi bolingi toke dans la salle
ngape nazokela na salle na bini na pesi message moi nje ba révolution moko bato pe ba yokangai donc to changer moi stratégie mais à part ça c'est des oignons en force na zongi lisusu de retour avec force même avec rigueur wayamba ye lisusu boke tutuki azongi kokolo ilo pepe zongi ozosala batambo eloko wana kwa kokolo moseke tano bobina mafukuto yanga bobina mafukuto yanga bobina wakolela ngomo lingwala barumbu ata bosali nyonso pamba nga nasengi kaka se bolingo nga nasengi kaka se bolingo didi ya sute mikolanga ai ngayo nami leli ai ngayo nami sasi eundelo mbembele mama jikota kankanga mama Davide Mombele mama nana lala wapi na yeba kita likambo bayeba te na bandiko mitongela yanga ililita oyalanga ya nzembo Davide Mombele etumanzolele Davide Mombele na leli natina papi gene na leli natina ngana saraboli madidi ngana boma nzoto pola didi asubai mama ai ngayo nami leli boke tutukema azongi brazaema boke tutukema akeyangola ema asasema mama penetema ayolele ayolele tobeti blango saboema nanatanga kubutanga tozongi tozoya tozala nzela baklipe kobima tout drôle leli olela yala nani voilà oya mopesa mbote tosisa na biso napesi mbote na chancela vie bokechu napesi mbote na Davina bokechu napesi mbote na papi Gen tolobela vie merci napesi mbote na David Mombele mbote na ngai na Dani Shandu na Ngwanzu Dani Shandu napesi mbote na mama Didi Asuta mabolongo inda Marusi Bande Kombelengi motaleki mabende ya Tour Eiffel na Valère napesi mbote na Maserati mama Kipavita mbote na mama Ibale Azai na les États-Unis d'Amérique mama la joie à Madrid napesi mbote mama Ndingari na Dakar napesi mbote na mama Deboulonné ya Deboulonné TV napesi mbote na balandi nyonso ya tolobela vie pe ya Bokoto TV chaque jour nazala Bokoto TV nazala na Marusi Bainde Kombelengi motaleki mabende ya Tour Eiffel na Valère napesi mbote mais chaque Gims na Ngola na Luanda napesi mbote pe Dani Chando na Ngwanzo pe napesi batutu mbote na mokili mobile. Voilà, merci de nous avoir suivis aux Alaki Bokechoua Yambo conception toke nango parce que faut tout bête moi c'était ti bakoyoka faut boyoka ti bako changer habillement vous obeleki mingi surtout ba fête et puis comme poudre on se lancer dans déjà émission poudre pembe za lisuté poudre pembe on poudre pembe za beauté poudre pembe to yebaka comment bina au moins na moi si son qui fait titala tu zoka papier chai boy. Non, c'est égal. On est comme un bimolo. 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 Voilà, en tout cas, merci Wayambo. Merci Papi Gen. Merci beaucoup. Surtout le bienvenu officiel. Allez, bye bye. Bye bye. Stade de martyr et comme stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. On a kobo mabai nyoraye.
mawao nyonso wana ye ona bisengo ya mokili nyonso wana ye eloko bozobosana o jugema ya suka bandoki bakadia basangani na stade de martyr ona kobo mabai mawao nyonso wana ye ona bisengo ya mokili nyonso wana ye ona bomengo ya mokili eloko bozobosana o jugema ya suka l'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7 nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour banco bango nyonso bapoliticien bango nyonso bafo pasteur bafo changrel nzambe bojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Kongo bango nyonso bamusicien bafo pasteur bafo chanteur nzambe bojuge bino na mabe bozosala na mboka. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaninguées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade marqué ça pour la loisir et communauté de mesure. Démonstration pour la popularité. Moi innocent pas so kwaya, un sacrifice diabolique. Kolingo zala esclave ya moto lokola yo yesu akufa po yo zala mumbwa moto de eli 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 la basta batani mon peuple périt faute de connaissance bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela juge mokolo asuka ye omabe bozosala bokofutango l'homme récoltera ce qu'il aura semé bato moza banto bankadia ye moza bankadia Osuka succès na kisi a pasteur les esprits dans l'évangile Bongo kolongola bazemi Yesu Kristu akundama sekwa Boboli Yesu boponi barabase Yesu Kristu akundama sekwa Yesu ne nzambe nzambe nde Yesu Yesu ne nzambe